Pour le baraté que ouais n'a fait un problème t'es pas ouais ratikala aux camarades à faire été. Donc ouais pas à cause à peine un problème n'a fait été. Faire un petit les gars qui parlent le roi de la forêt ouais rasser que mokile va faire rigola. Pour nous avoir une émission on a talé ya le bac et non tombe tout n'aurait pas journaliste quand de tout n'arabiso. Mais ça est bon souvenir nous avait zaranine. Abi première fois on a eu qu'à voir dans les na radio. Batuni wa pa bina wenge musique à maison mère. Vous comprenez? Donc bilo qu'on a fait la radio bon le baraté ouais on a fait ba yo kanaté. C'est du bêtise. To wera ko za jamais na mutema be oranki mo na faire pour faire aza mutu oyo soki mokile yebi biso to fana na kasavu na yo yeba faire na maison mère ozo comprendre mais kasavu na nini na ngiringiri za ko kangama ozo comprendre donc to tikaka ko sala ba ignorance mo ko faire ko za jamais na problème na wera ko za jamais na problème ne po wera ti batu tout ba le ka pona ba lenga za na moko wa calculer te po mutana niveau na zati tout bo ça la motiver loko ezate ndou les ali à pepele. Boko Tanzanie wana eza pena ya mulongo boko to penos o la kisi bien na okoti mutako déranger bino azate boketu azani nge tanda koma le roi streki ya mutala ta veste na la coste est-ce que mutabongo bobange na nini aza soki na 32 ans la poto nenga zawala aizate na mutuka e cherté ba uto somele mutuka na sokoko donc bo banga mutu roi boketu te ba o wala ba soki ba eso so ba na ta mona bon tano jeune mombalo roi mongol mona bilongi na bonde bazati baza bata distraction ba sa cop na bango ya bangulu bayaka ba comprendre que ba pesa ka bangulu ba document na sima ya cop na bango ba sala do bazolinga cop na bango kufate donc bino so bo landa bango ba chemna distraction bango ba ozwa mbongo ya bangulu donc bo sala makamu na bino bo tika ko distraire na boketu na eso concert ezali bana tout ya maison mère bana tongo kilmobimba ba gabonais ba camerounais ba sénégalais ba lingara wera so boyal la porte est ouverte to zawana zeniti ko betam obengisi bana baza ba inat net wana za relongolora mongol wana soki commander so batambola kana c'est un infanterie bango tout groupe na bango wana ndo sai lo kazate bango ba ko bangisa na bangisa nkoi ba ko bangisa mutete fali kutu ba ko ka ete bongo biso wana waza histoire asuka bo mona mutu musupa ko kufa place na ba bomi pe mutu donc wa ko yana lo yenga na jour na ko kufa mais préparation na Paris ba ozela we raboni na nenga mabe otalaki donc ba mère na Château Rouge ezaki tombé donc au sentir que non tout le monde azozela le roi de la forêt pour ça concert de l'année du siècle et ko beta donc isko kanga ozati ezalaka so papa moko boya tambolaka malamu encadreka bana malamu ata papa wana osanti ke gaz ala rekomi ko dibne momo na kaka abimisaka mwa ane moko boye yo kasi abe da chou po azala lelo ezalaki abimika abe da chou père na banga lekaka na lar asalamaka madanger yango makila abe da chou ekolanda ezaka ndenge moko do lelo wera kokita azaka toujours plafond po aboti héritier aboti bafere egola aboti badéplique donc moto akozala otana wera te mamona musique ya héritier accompagne ke wera aza wana donc c'est ça faut pas comprendre que maison mère eza le roi équipe nationale lelo tobeti na Tanzanie malgré tout tosali nil mais on comprend que ba grand joueur ba yaki comme Bambokani ba Cédric Bakambu omoni ba Tisserand ba joueur ba outé par-ci par-là donc biso pesa ndenge moko wenye musique à maison mère surtout la préparation ya grand événement et c'est un international faut ba yani ngomona nginga mo adriche sénateur na ndenga Luanda na yaki le sentirait côté Paris ba président Golf Kizola ba vrai Freddy Ngoma donc ba outé par-ci par-là pour toujours soutenir orchestre total la préparation moi conseil pas prise kolakisa bango ndenge nini keno président to eturo to monike zenit ano kenena batulengi makasi mais eturo mais comme boy donc ezalaka bongo to monaki biso ba représentant na ba par-ci par-là to yaki mboka mais orchestre ça va vrai combattant donc le ba comprendre que musique est un problème na bangote boketu c'était un aventurier na ebisaka aventurier tout à fait boketu wana yo soloba mutulora boketu nga ebisaka il faut que na kosala réclamation mingi pas maman potopo li pa pistolet bazo ngo na taille na ye mutakoma bénéficier mbongo na taille na ye za maman poto za ka wera te donc akenda poto na ta sali na poto même kombo na yebi ko komati na iso vérité ayebo koma kombo na yete eloko biso ba congolais to bénéficier pas boketu bandaka na poto ka koma ta makero to yebela ka na ngote donc atika musique congolais beta po ko beta za na eloko sa batu te est-ce que Robeta musique est bête batu ba payer da billet déjà donc guichet coûte fermé dans ba billet za les sociétés donc musique est bête batu ba ko bina ba ko sepela pe ko le kakito wala grimace au salle alors banque ça batuni sali Ici devant le maître de double de main. On se retrouve. On va danser, on va chanter. Le dimanche 5 septembre, enfin. Faites-vous vacciner et retrouvons-nous le dimanche 5.
se passe à Café Musique sur le boulevard du 30 juin. Venez toutes, venez tous amener les enfants. Paul Obambi. La photo. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka ya bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo. Yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Mesdames et messieurs, Mathieu Boncher spécial Zénith Weranson le 17 septembre, donc Tokutana à Paris, avec le roi de la forêt Weranson Igwe Afula Talate. C'est le sujet qu'on va parler avec les porte-parole privés El Luanda, avec Adrisha, le sénateur, la voix autorisée de Weranson en direct d'Angola. On va parler avec lui, spécial Weranson, spécial Zénith de Paris. Oh, Tokomona ba héritier Watanabe. Encore, podium Morona Weranson, ba Fabrigas Maestro, ba Maman Biliabel. Et pourquoi pas, ba Pede Nada, ba Esobe, ba Yorobo, ba Rosalawana. Et Papa Nabiso Vejosa à Rosalawana. Est-ce que Zénith est Robetama? Parce que tout le monde vient à Biso Boketwa Lobby et Robetama te. Souhait à Congolais à l'île Zénith de Paris avec Weranson et Betama. Weranson Igwe, c'est un Congolais. Drapeau ya Mboka Ndemtero Telema. Drapeau ya Mboka Ndemtero Telema donne à Monica Coca-Cola. Maman Monique, la seule et l'unique femme responsable. Drapeau ya Mboka Telema. Kingston Sono, le boss depuis Lyon. Na Alfred Adi Misaka, toujours responsable. Drapeau Ego Telema, na Yuyu Kabouikou, merci à vous. Merci à Alain Sokoto. Et merci à Hervé Ndongo, Vrenjiloa et pourquoi pas Bruno Celio, Mouananjilia Solo. Merci à Sam Koukou, le nécessaire. Et respect beaucoup à le boss Joli Ilunga, Fondation Éthique. La joie Amado Pichouna, femme très 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 forte. Yona Angèle Nota, Madame Ngoyi. Adrissa sénateur. Bontarde. Ouais, Bontarde, Mathieu Bosch. Santé boni. Ouais, qui m'a gagné aux hommes donc il y a bien beaucoup de choses. Le tu es bigard. Mon enfant n'a pas donc il faut ça pépélé. Voilà, Biti à voyage d'abord aux Arana Luanda, aux Arana la voie autorisée à Weranson. Côté kuna metomoni on a Kinshasa, ils appellent Naponani. Na expliqué qui batu, na expliqué qui bango que faut pas comprendre que maison mère est le roi équipe nationale. Les autres betina Tanzanie malgré tout au Salinil, mais on comprend que ba grand joueur ba qui comme Mbokani, ba Cedric Bakambu, omoni ba Tisserand, ba joueur ba outé par-ci par là. Donc biso pesa ndenge moko wenye musique à maison mère, surtout ça la préparation à grand événement.
esengaka bainternational fo baya ndenge omona kinga moko adriche ya sénateur na ndenge alwanda nayaki osentire kota Paris baprésident Golf Kizola te bavue Fredi Ngoma donc bato bauti baparti par là mpona toujours kosoutenir orchestre totala bapréparation mwa conseil pas prise kolakisa bango ndenge nini keno prise nde toye turo tomoni ke Zénith ano kende na bato elengi makasi mais turo omeka mwa boye donc ezalaka bongo to amonaki biso bareprésentant na ye baparti par là toyaki mboka mais orchestre ça va en forme namoni bamama Mbiliabel Josan Nyoka Longa bapede nada baesobe ezosala bino ndenge ni bahéritier wata na Fabrigas ezala ngo mumesano oyo elekaka mpe kuna tomonaka le roi de la forêt amemaka esobe amemaka la duchesse amemaka saisai lelo mpe apesi chance na pede nada amemi suna esobe lisusu bamama Mbiliabel baza bamama moko boye basali trop na musique congolaise tozwi bapapa na biso Josan Nyoka Longo donc présence na bango na kati ya Zénith ezaka kokende kosolola na peuple comprendre que makambo ole mususu ba diaspora la biso bazolinga balatisa miziki eza miziki te eza makamba politique donc faut ba meka kosolola bango batika na musique ya Congo à l'espo eza culture na biso bazobunda Zénith de Paris le 17 bato bazozela bamona Igwe de la Forêt bamona ba musicien ba délégation oyo kokende oyo pezozela baya Willy Musheni basombi ba billet belé baya Willy Pensiel ba champion wadol. Sans oublier les millionnaires, Arsène Toya, les jeunes millionnaires, à son billet, mais ba combattant, ba téléméli, en autre monde, il fait na boketu, na délégation na ye, ba lobby Robert Amate, Adrisha, sénateur. Ba combattant bazala suna pototi, wala baza bata distraction, ba combattant ba comprenant na bango batika. Ba vrai combattant donc le ba comprendre que musique est un problème na bangote. Boketu c'était un aventurier, na ebisaraye. Aventurier tout à fait. Boketu wana yo soloba. Mutloga boketu nga bisaraye il faut que na kosala réclamation mingi pas mama potopo li pa pistolet bazwa ngo na taille na ye mutako ma bénéficier mbongo na taille na ye za mama poto za ka werate donc akenda poto na ta sali na poto même kombo na yebi ko komati na iso vérité ayebo koma kombo na yete eloko biso ba congolais to bénéficier pas boketu bandaka na poto ka koma ta makero to yebela ka na ngote donc atika musique congolais beta po ko beta za na eloko sa ba tuté. Est-ce que Robeta musique est Robeta batu ba payer da billet déjà donc guichet vous fermé dans ba billet za les sociétés donc musique est Robeta batu ba kobina ba ko CP la pe ko le kakito voilà grimace au salle a bank ça batuni mais ça libre mission à lobby Robeta matin ouais ranson attention na groupe na yo biso tout total mais ça na da ko sala baza ba inapte net wana za relongolora mongol wana soki commander so batambola kana c'est un aventurier bango tout groupe na bango wana ndo sai lo kazate bango ba ko bank sana ba bank sankoi ba ko bank sam te fali kutu ba ko ka été bongo biso wana oza histoire asuka bo mona mutu musupa ko kufa place na ba bomi pe mutu donc wako yana lo yenge na jour na ko kufa mais préparation na Paris ba ozela we raboni na nenga mabe otalaki donc ba mère na Château Rouge ezaki tombé donc au sentir que non tout le monde azozela les rois de la forêt pour ça concert de l'année du siècle et ko beta donc ça au kango ezate. Mesdames et messieurs, il faut beaucoup de respect à Igwe de la Forêt Werason. Aujourd'hui, Mathieu Banché, spécial Igwe de la Forêt, pour faire plaisir à tout le monde, à tous les Werasonistes et pourquoi pas la Congolais tout balinga Werason. Soué Nabiso Ezali, Fabrigas, Abeta concert parce qu'il y a un concert, Kofi Olomide, Double King, il n'y a pas bêta concert et pourquoi pas Ferregola, Félix Oazé quoi aussi, Bango Touba Beta. Bandeko na biso ba combattant vraiment bokotika mboka na biso beta te mais lelo yo Werason azokende eza 4e fois ya Zénith de Paris 5e fois Zénith de Paris bana makambo Congo banda vraiment 5e fois Zénith de Paris taka bango benga papa 5e donc 5e fois Zénith de Paris ezate ke Werasili yango azuzu ba musicien po Zénith ça suma kamnango non le roi de la forêt lingaka loko moko tellement bato ba le roi de la forêt azala ba boyna bana na ye boyna boy alingaka la sabino bolamu o ya za na ngwe pa bana na ye kazaka na problème na mutu te ndo mona ka bisaki bango boza ba invité po bato ba comprendre que le roi de la forêt na kati saba na nyo sakanisela ka moko mabeti ndabengaki bango o nyo soza na posa oza na Zénith azali po bato ba comprendre que papa na bango za mutama le envers bango azala pena mutama malamu mais oui tobo yango ndenge nini na ngo alika pa wera lelaka bango tous les baba patron to mona bato mususu moni fufu andola mukela na tongo pana bango kondimate mais lelo pa koma ko commander la ndenge nini awasa bo donc akoma patron donc grâce à Werason to ko yango te et solo total à Werason qu'est-ce okolo bana nini par rapport au Werasala lelo bimisa ba mise belé
Misuba ya même pas na passeport mais wera pesa ville elo mukanda ma mebele. Ti lelo banda maison mère banda ti le onde toza bo 17 kala ko ya la passeport azati. Donc ingratitude condamnable. O ya monika ke no ya zaneka muta ko tambola na ingratitude a continuer pour refuter elo côté. Moki les hommes na bana bazobota ba ebi que le roi de la forêt mutabimisa ki ngandi. Le roi de la forêt mutabimisa ki ngandi donc c'est tout. Mais lelo susu na moni wera na faire bana ba on a prompté mais un monsieur et notre porte-parole Sankarandem dans Tumba faire et ce qu'on rolo balikambo no rolo baboni. Bolo barate ke wera na faire bazana problème te po wera tikala aux camarades de faire été. Le wera pas à cause à peine un problème na faire été. Faire aza petit les gars qui parlent le roi de la forêt wera sala ke mokile ba faire rigola. Pour na zakane émission on a tala ya loba ke no temps ba tunara pas journaliste quand de botuna rabiso ba bi c'est bon souvenir non avait zaranine. Abi première fois on yo ka voir na ngezo imba na radio. Ba tuni wa pa bina wenge musique maison mère. Ozo comprendre. Donc biloko la face de la radio bolo barate wera na faire ba yo kanate. C'est du bêtise. To wera ko ça jamais na mutema be o rankin mo na faire pour faire aza mutu oyo soki mokile yebi. Biso do fana na kasavu na yo yeba faire na maison mère. Ozo comprendre mais kasavu na nini na ngiringi reza ko kangama. Ozo comprendre donc to tikaka ko sala ba ignorance mo be faire ko ça na jamais na problème na wera ko ça jamais na problème ne po wera ti ba tout ba le ka pona ba lenga za na moko wa calculer te po mutana niveau na zati. Est-ce que wera aso tika la place wa zala kala o to ba ke so wera beti stade plein a balu ki boy plein à ki Angola plein à craquer. Oyebi ke na quartier de Tonda okola ezalaka so papa moko boya tambolaka malamu encadreka bana malamu ata papa wana osanti ke gaz ala rekomi ko dibne mo mona kaka abimisaka mo ane moko boya yo ka sa be de chou poza la lelo zaki ka abimika be de chou père na banga likana na lar asala makamba danger lango makila be de chou ekolanda bezaka ndenge moko lelo wera ko kitata zaka toujours plafond po aboti be héritier aboti ba faire gola aboti ba déplique donc mutako za la otana wera te mo na musique héritier accompagne ke wera zawana donc c'est ça. Donc wera ko kitata za toujours plafond. Adricia, sénateur, représentant valable de Weranson, Igwe de la Forêt, c'est mon invité aujourd'hui. Merci beaucoup, Nabana Luanda, tout va roter à la bisso. Respect beaucoup à Dikando Maboko Bank Business Class, à roter à la bisso. Et na Beau Sanité Champion Adol. Merci beaucoup à le PDG, Balobi le boss, Jolie Ilunga Fondation Étiquette, sans oublier Maman Pasteur, Maman Adadi du ciel. Balobi Motema ya Jean-Marie Lukula c'est excellence. Ya yana le ya dimbi Maman sociale depuis Ottawa. Ce qui message eza na koloba na ba fan tout ya Weranson. Oh bazo tala biso de partout. Ba oh peut-être ba boké tu bazo lembisa bango na ba message ya mabe, na ba vidéo ya mabe. Adricia le sénateur okoloba boni. Ba fan tout bo sala motiver loko ezate ndu les ali ya pepele. Boko ta zeniti wana eza pena ya mulongo boko to penos o lakisi biye na o koti muta ko déranger bino azate. Boketu aza ninge tanda koma le roi streki. Ya mutala ta veste na la coste. Est-ce que mutabongo bo bange na nini? Aza soki na 32 ans la poto nenga zawala aizata na mutuka e cherté ba uto sombele mutuka na sokoko. Donc bo banga mutu roi boketu te ba o wala ba soki ba soki ba eso so ba na ta mona bon. Tano jeune momba le roi mongol. O mona bilongi na bango de bazati. Baza bata distraction ba sa cop na bango ya bangulu ba yaka ba comprendre que ba pesa ka bangulu ba document na sima ya cop na bango ba sala de bazolinga cop na bango kufate. Donc bino so ba olanda bango ba chemna distraction bango ba ozwa ka mbongo ya bangulu. Donc bo sala makamu na bino botika ko distraire na boketu na eso concert ezali bana tout ya maison mère bana to mokili mobimba ba gabonais ba camerounais ba sénégalais ba lingaka Weranson boyal la porte est ouverte to zawana zeniti ko betama obengisi banani konga na bengisi le boss tadi Lukombo boutique Fata mode à Rosalawana yo bengisi banani staff eza munene ya Angola déjà bakendaki Nico Kai le formateur de boss Nico Kai akei Nico Kai le formateur de boss aza déjà kuna mutabimisa 250 patrons soya za patron na banque le roi de la forêt bimisa ba patron ne Nico Kai bimisa pourquoi maleka prêtre les descendants de papa Simon Kimbangu ye pas déjà kuna phénomène qui tanzeta mbongo l'homme de 38 ans de 38 ans mutaleki mikolo na Angola azali kolo docteur Marcelo Sadi le savant noir babi mutu abigisi sida na kati Angola donc bana makambo banana no salamati donc bango tout bazana délégation bazo kende déjà mais c'est Adricia ko fozonga déjà poto kenga bitenga na zalo na contrôle na ndenga kin pour prochainement biso to wela poto na maison mais eza mai donc ba obakei bazongi biso poto ko kende kaka donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, on est arrivé presque à la fin parce que toza show spécial Igwe de la Forêt, spécial Zénith de Paris le 17 septembre. Weranson à Robimawana. Parce que le Fanny Massaro, le prêtre, depuis les États-Unis à Rosala, bandero tout va roter à la biso, toutes les belles nanas de la capitale. Topé sa chance na Igwe de la Forêt,
topé sa chance na Weranson amemela biso ba masse belé pe batikala wana et que ça l'a vraiment bien aimé que Nikon Kai le formateur de boss Rosalawana et Angèle Bombolo Donna Monica Coca-Cola et pourquoi pas topé sa mbote na Diego Batterie Grand Liboulou Bambote Belé Adrisha le sénateur message à Soukana ba fan tout ya maison mère oh ba monio lelo na émission PC la plus ya Elenga Congo. Non, tous les fans de la musique maison mère, bon les mbaté, bon ça toujours na courage. Ndenge leader na mesana ko sepeli Sabino. Donc si lelo a ko sepeli Sabino kaka donc boya ebele Zenith Sport za ko fungama. Donc Maomonzo babi l'éclaireur na biso que lumière ya minute ya congolaise comme Maomonzo. Donc Maomonzo na kata congolaise ba mbote place aux ali. Héritier voix maté. Roi Bilamba mutu na héritier voix maté. Nazo tanga ba komo. OK, ngala héritier voix maté. Roi Bilamba. Donc, Bambote trop na batu tout bazakuna. Nico Kai le formateur de boss na balisi sous Marlin Lopez de grand matériel venanga Willy Pessel na Paris très. Ah Willy Pessel. Faiseur on ma Bambote na yo. Maître Ninja Sikaten na yenda simbi ba faire ngo nem takoka makambango. Donc staff tu ya wenye musique maison mère na pesmino Bambote. Donc maman Monique donc bana tu as les archanges de Weranson na Angola donc Bambote na bino donc Adricha sénateur tu as toujours ensemble. Message à Sougape Boketo Otala. Alors que l'autre te Boketo za yuma. Nga Adricha jour nga na kofanda na Congo. O legal sur internet c'était. Et l'autre ça la rabino bobika po biso na Angola mo makambo za mo rekile. Net nga Adricha jour na kofanda lo na Congo ta inane. Nani wala? Boketo ka na oloba. A ko kalisusu te dans kanye pena maboko ba kotika. Na Otala yo. Roi de la forêt. Na lobelo ko na émission. Comprenez ka eza petit na yo. Ce batu misuba obunga bazoleka pole msunga na zaka na Angola. Jour nga na kofanda kin ba bêtise anyo se kosila. Et là on a lobby V yokangai. C'est fini, mesdames et messieurs. C'était Mathieu Boncher face à Adricha, le sénateur spécial le 17 septembre avec Igwe de la Forêt et Weranson. Tu profites, tu peux s'embotter dans la Massatou. Oh, bazoze la Weranson, ba Yuyu Kabouikou, les célèbres. Bambote Beleba, Hervé Ndongo. Hein? Vwenjiloa, merci beaucoup. À Malela de Londres, le champion. Malela de Londres, le champion. Okenda pivie na ngai Bambote Belé, merci à De Gaulle Mata depuis Londres Sam Kunku le nécessaire et pourquoi pas topé sa mbote na ba massa tout ba rota la biso Mathieu Bosch na kabelo mutu moko apôtre Abel Maya patron apôtre Abel Maya ce qui fait bozi bozana kenda kazonga ki bieza grâce à apôtre Abel Maya faut boire kai apôtre Abel Maya patron merci à vous na Junior Mandoki. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Merci à Anita Apoula, maman sociale. La pesio Bambote Belé, Léa Dimbi, maman sociale. Angèle Nyota, madame Ngoï, toujours belle. Dans cette émission, na Kanda, parce que il faut voir à concert et Simba de la forêt Robert Ananko. Et ngaï vraiment Mathieu bon chez Mathieu micro devant Zenith. Na évité quoi. Donc, Weranson. Bonne chance na maison mère, bonne chance na ba maître tout barokende maître Ninja Sikatenda na bosanité le cordon Papi Mouna Bambote Belé, merci aussi à Trésor Lumière, bonne chance concert les cabiers makamto kende bien, bonne chance aussi à Félix Oazé quoi, bonne chance à Maestro Fabregas et pourquoi pas à Ferregola hein, le 7 novembre na Casino de Paris, concert Robert Tama. Sans oublier le 27 novembre avec Double King, Kofi Olomide, Maramouté au Simbalanko, parce que les Congolais lobby trop c'est trop, faut un concert et betama. Merci à Patrick Image, lauréat Mibali tout, Yanjili, Arosomba Somba Venanga, Bambote Belé, Nabo Sanité, Bamassa tout Balinga, Mathieu Bonche, Patricia Chungu. Merci beaucoup à Gladys Ngoya, Aigle Jaune. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec Mathieu Bonche et pourquoi pas. Votre émission PC la plus en direct chez Weranson, spécial 17 septembre, Zénith de Paris. À suivre. Bonne chance à Weranson. Ici Double King, le maître de double de main. On se retrouve, on va danser, on va chanter le dimanche 5 septembre enfin. Faites-vous vacciner et retrouvons-nous le dimanche 5.
passe à Café Musique sur le boulevard du 30 juin. Venez tous amener les autres. Paul Obambi. La photo.